Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Vous abonnez à la Victoire Cuisine TV. Vous abonnez à la Victoire Cuisine TV. Et merci à tous nos abonnés. Alors, lelo, na lusa mo recette moko ya mukie na lingi na lakisabino yango, ba mingi pe bayebi yango. To sala oyo eza ba gésier ya dindon. Donc on est estomac ya batu yo boyebi yango oyo ezala pe na kati ya soso, voilà. Yango oyo eza ba gésier. Sikoyo tozokende ko tumba yango na lakisabino, to tumba yango. On a four, on a besoin banzete yango yo pour kotumba banzete yango yo on va au supermarché banzete pour kotumba ba gésier na biso on a besoin ya muscade, on a besoin ya piment doux, piment poivre blanc, poivre ail poussière, on a besoin de poivre noir, on a besoin de piment doux, la rouge, on a besoin de tangawizi en poudre. Alors, on a besoin de soso, na citron, na mungwa. Voilà, je ça là. Yango, lelo, ba gésier na biso, to ça lango, na ingrédients wana. Alors, sans plus tarder plutôt, donc il faut nettoyer ba gésier na biso. Et puis, nous allons assaisonner aussi. Voilà, tout à l'heure. Et voilà, nous avons déjà. Donc, il y a citron, citron. Pour se faire passer à goût, nous avons rapide et la graisse. Après, nous avons ail. On a ail. Ail, il faut écouter bien. Voilà, donc il y a poivre blanc. Il faut aussi je n'ai bien maman. Si on va venir, on va venir bélir non. Ce qu'on va il faut assaisonner très bien. Pour les ingrédients qu'on a dans la carte, on a ce piment doux. Il y a rouge. Voilà. Après on a poivre noir. Poivre noir, voilà. Après, donc le chat tangawizi, gingembre, gingembre. Bon, et ça on voit bien. Ainsi gingembre. Après, donc le chat muscade. Voilà, muscade. Il y a qui a poussière, yambouma. Na rapango, voilà, muscade. Après on a bouillon et puis la sauce. Voilà, bouillon après il va bouillir bien bien. On va faire moins on va essayer un peu de 2 kilos. Voilà, bouillon voilà. Nachi yango. Sikoyo, nakendo kocha mungwa. Voilà, nachi mungwa. Sikoyo nakendo ko sangisa yango. Voilà. Kota nango banini vraiment mingi te. Nakende sangisa yango nyonso ensemble. Voilà, na balusi yango bien. Ce qu'on a qu'un baksa huile, après on va le sous huile pour et permettre en et tomber. Des blocs oignons sur tomber ce qu'on doit tomber faut ça moins huile. Pour et tomber bien, oui bien et bien les kaukate. Huile permet à nous que et bien et kaukate. Ce bloc et kauki non non que ça non bien té. Voilà, donc est-ce qu'on tourne en le sauce. Voilà. Voilà, ça va nous pincer bien. On va rouler en haut. Oh, on va le savoir. On a une suite pour nous filmer.
te caméra na babushi yango bien sikoyo nde eza awa natika yango evanda moke fanda ata 10 minutes après naotia yango na banzete na biso ya kotumba nde tomonani. Voilà, 10 minutes na biso ekoki. 10 minutes na biso ekoki eza nango mpenza ewumela mpenza te assaisonnement ekotaka mbangu mpo eza nango mpenza épaisseur vraiment te ya mosuni neti ngombe non. Donc oyo nazokende kotia yango na batige na biso yango toza na wana. Voilà, donc jésus na biso yango naotia na banzete mpo otia yango na nzete bien fo kokabola yango po banzete na sombe eza mwa pete fo kokabola yango boye na ciseau fo eza na ciseau. Voilà, kabola yango esi natiaki yango sikoyo nazwi nzete omoni place oyo eza mwa pete oluki place moko eza mwa pete eza songi te. Donc c'est ça, okotisi yango. Voilà, oko eza boye kotia yango boye. Voilà, tia yango boye ça. Voilà, et voilà, assez boye 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 assez. Donc ainsi de suite. Voilà, voici qu'il reste autant. Là, ça